Bonjour. Expliquez bien chose. Bon, tous en terrain, pour biso doit battre sécurité. To surtout quand mbamo batu bagangi mutuka ya bra Congo e bandai ko uta na usine. Ezo kende vers Izam. Ah tous en a BAT. BAT na commune alimete. OK, na commune alimete tout juste na BAT. Era moni mutuka moko na mutu apusa zalaki liboso. Ye banga kipo mutu akufa. Alingaki anyata batu apusu ona. Et puis alingaki anyata pe voiture mutuka moko zalaki liboso na e. Ere ya kimi siko pona ko protéger ka boma mutu te. Mbala moko tuti miri wana ya rai tindengo yoko kuta dégâts mais dégâts eza ba dégâts matériels. Donc mutu akufi. Ndeko azana ngamu to mona na ba pote belé ba bi batu bakufi. Oh batu bakufi te mais batu bazokinde. Ba musu bazana hôpital ba musu bango ko kezo pe image na bango. Mais ça dit à quoi? Ba chauffeur ngo ba melaka bi mais la pas bi matoni. Bon, on comprend que le chauffeur a qui mort d'homme. Yango se protéger pour muta kufa. Te pour ce gars qui chauffeur moko alingaki ke batu akufa, alingaki akoma na niveau komi bote ko kima batu. Ndio moni à côté li pour tout amir wana ya rai. Et la chauffeur société ni? Ya bra Congo. Ah outi na ici na bra Congo. Outi na ici na bra Congo. Ndeko bonjour. Bonjour. Yo ndeto moni ozoki expliquer biso za rene. Ah, camion masangezo ya boyi. Biso beto zo boyi na poussa ma bende. Jeep mo ezaki liboso na biso. Tu comprends le chauffeur omba moko à côté ici. Ce qui pas na kuti ce pendeni na côté ici mutuka mba moko a viré mba moko atiki makadam. Tant atiki makadam ba le bakaze nyonso ali. On a biso si de pousser ni jeep wana kutu chance de le kaki. Jeep wana pe zu choc mais ba leki na bango. Biso tant de na pousse on a donc milangi nde na nzoto donc oye panzene na epso na makonde yango na niati yango ndo ekotinga kati ya lokolo yango. Ah. Yango ekotinga kati ya lokolo yango. Nini ekotinga kati ya lokolo? Mulangi ekotinga na lokolo tana zokima. Binini? Mutana zokima tangu ya koti be milangi sopani nde mulangi okota na kati ya lokolo. Ndenga be momone le azana kwiti to ezaka ki a éviter accident. Ana kwiti. Ah kwiti. Ah kwiti. Kwiti. Ana kwiti. Ah kwiti. Akoti mabengo ngaya akutinga na za a sil place. Na akoti mabe. Chauffeur azana kwiti. Chauffeur société ni? Bra Congo akoti mabe. Azana bandi na kati. Abaluki mamoka vire po akota bando ayeko tuta bato apusu. Mutu kangongeza na charge makasi a dévier à côté ake tout amir asopi masanga baby mais batu bakufite pousse ne baby na batu bani bazoki batu bazali en réalité chauffeur qui marine des dégâts na dégâts côté zamba mais azaki na faute akoti mabe kimaki dégâts akoti mabe akoti na faute kimi chauffeur ya basute batu chauffeur akoti zamba ya chauffeur zamba Binini? Chauffeur, la faute à chauffeur wana. Chauffeur société ni? Yaba Congo. Ezali Mutu apusu na bana oleka. Chauffeur a boire mutu apusu na bana oleka. Mutu apusu empêcha qui alingaka kima mutu apusu. Mais erreur ya chauffeur a boire Congo. Ah bomi bato comme. Ba victime bazé belé mutu akufite ba victime ba ebele. Batu ba soke belé. Mutu ka société ni tout ba. Mutu ka société ni. Boire Congo mutu ka boire Congo. C'est ça.
C'est